Ma Mission TV, le miroir du monde. Moutapé Sibiso, président. Président Nani. Obi. Mukebai, Mak Mukebai. Yango moni na zui yango comme Mike Mukebai à lobby. Honorable Mike, na respect nos na pesa rayo. À partir de l'onga yo na olata cash ne ngo lungi. Na lati déjà cash ne na nga yango. Ba police yana bité ba police ba komiso comme mo pe na ndenge ya mabe. Ba se ba comprendre mutu na ko kozala nango na zala kesika mo na déplacer na bosa nyango. Ba sande na mbango olandanga so ba na mbango olanda ba kainga ndi bazwinga. Pona za ya pe mai na olata na ngota. Ya olia no na zuite. Boso na somba cash ne. Eza kuna na bureau fait c'est le côté ba kufa ba uta rapport kuna. Bon, justement, honorable Nabiso, Mike Mukebai Koso, akanisi ba électeur nae pendant la temps malade, ndé ayo tiki la biso ba cash neto se protéger quoi. Netinga la kolo banenga nga yakula na malade yandeke no la tamaskeni. So ndinga la za sepe na nga ngote. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde, bienvenue à vous très chers abonnés, très chers téléspectateurs. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous recevez en ce moment. Tozwami Awa sur 24 novembre, na commune Yagombe. Pona kosala constat, il y a port, il y a masque, ba mesure barrière. Est-ce que la mesure barrière est respectée? Après lever, il y a état d'urgence. Est-ce que Congolais n'y ont surtout? Azana makoki, il y a kosomba cache naye, il y a kozana désinfectant naye, kotambola bipa et bisona ba milieu public. Tout le monde a le droit d'avoir son masque naye et l'ongol netingai moko Maria Mumbile. Rendez ma joie de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs pour na kolanda biso, bolembate na ko liker, bolembate na ko s'abonner. Yango nde pesa biso makasi toko ba musala. Yango sans plus tarder to ko sa constat longo na volding tuka na accompagnement ya Deborah Kousoupe ya Sephora Lokondo bolanda. Moko, mama. Malade ezali. Moko. La suite de ce pays. Moutapé Sibiso, président. Président Nani. Obi. Mukebai, Mak Mukebai. On le bannit pour la acte. Acte à sali malamu. Pour tous les maladies, to s'appelle Makas. So what mo kanisa lokuta yango na lati yango. Eza sefonga na bana boya yango menga pe na komi na lati yango malade ezali. Dakar na bana ko ba malade ezali mena minute na ni malade ezali. Muke malade ezali. Na ndimi. Ona leo na ndimi ezaka sentiment na bana ko loba na ndimi yango. Bonjour maman.
mona kane toza bat bazane sengo Mike Mukeba est honorable à partager ba cash né à bat bazan vraiment ya ko sepela tozo continuer ko ba vie à batou na ba réaction à batou donc bonjour papa. Bonjour. To moi mino a boza agité lo ni komi a. Na honorable lekia kaboli ba cash ni to sepeli makasi po mi batela malade na mboka. A part ça ne bato balo ba malade ça teme. To moni na mboka musuku na ba continent misusu bato ba kufi tozo mi batela po malade ça penda yango na sepeli makasi po to lata kashini po mi batela to ba memi malade awa po bato ba kufa mais biso to kufa te Mbongo botika lukuta malade ate ba ko biso to kufa te to mera kele chaque jour to kimisa malade Mbongo muibi. Tozo continue na bomona ka réaction population et ça vraiment grave. Maman abiso yo tozwaye mama ama abazela na azwa kashine bopesa mama kashine tika ngai na ezate papa bonjour. Oui bonjour. Tout le monde bino agité paniquer lo ni tika c'est la soir soit mon condamné à bien tika yo tika ah papa azwa kendeka zela tika ena luko tika loba. Oui bonjour. Tout le monde bino agité lo ni le kinam. Bon justement honorable Nabiso Mike Mukeba ikoso akanisi ba électeur na ye pendant na temps malade nde ayo tikela biso ba cash ne to se protéger quoi. Yango wana message ni ko la c'est pas bato en tout cas que malade des na mboka na. En tout cas soki déjà autorité bakanisi ko pesa biso to se protéger. En tout cas c'est que maladie ezali donc bango nyonso ba trouver ngo normal que maladie ezali. Oui voilà tant ka po zo banga ba kanga bino la police e kanga to voilà tant vraiment parce que vous bonzi ma maladie. Non to se protéger parce que la santé n'a pas de prix. Okay, merci. Merci beaucoup papa. Tozo continuer. Volding itu kazwanga. Population ils sont vraiment contents na geste honorable Mike Mukeba yo asali geste encouragement. Pour na bango bamoni que no apesi bango sous force. Ba ba na ko croire que maladie ça ko exister à travers acte o apesi bango force pour croire que maladie ça ko exister ba se protéger encore. Tozo continuer toujours. Tozo continuer na maman aroloba to continuer quand on a interview na biso papa skoyo tozaki na yo lobi mana des ato olata kashinete mais to moni ona kashine na maboko ojongo wapi namoni mwana mboka Mike Mukeba honorable ya Lingwala mulobele ya Lingwala tellement nga naze eli ya Lingwala aye ko obligé peuple ne no salingwala bazana ngo yango moni nazu yango comme Mike Mukeba ya lobi honorable Mike na respect nos na pesa rayo à partir de longa yo na olata kashine ndenge olingi nalati déjà kashine na nga yango nalati kashine na nga yango yo pona koloba ke honorable alobi na biso ke malade ezali donc yo lati nga pona honorable pona yo malade on dimite mais olati ka pona olinga honorable mingi to malade ezapena bo pona olinga honorable mingi te naza mwana Lingwala na moni na nga na no place mwana Lingwala moko akufi na malade te. Bon, comme honorable les hommes muto biso totinda les ayo yebisa biso il faut na yo kaina na lati yango na moni population Lingwala mobimba bana kashina pemble neto yo kaka neto la gege ti 40 to ba no voter gaye no spe biso to lo comme to na boyokani yango moni alati yango na lati yango na pesi honorable vraiment merci ata la Lingwala ne azaka na Lingwala ne ka yango yo total mais gentini ngobila vieux ye kopesa ka songo musala te tika avanda na bureau na yi avanda na bureau na 5000 ebele population zo souffrir 5000 janyo ka songo alinga banorodonda nango soit bapesa biso mwa nini mo boye bano l'excès soit opesi mongo wana e bano kota na caisse d'état 25000 ebele dollars elegi na 20 dollars elegi na 10 dollars o asala merci beaucoup maman merci beaucoup papa bandeko nanga ndenge ndeko nanga Deborah utikoloba nous continuons na constat na biso bakuta na papa papa nanga bonjour maman comment on a ni pour la bandeko ba ebio comme nanga Toussaint na va na Lingwala merci papa Toussaint avi no ezali nini na décision ya général Sylvano Kasongo ya port ya masque merci na question posée ngai général Kasongo asa a gouverner te asa général la ville de Kinshasa. Mais nous savons pas si président Mboka a destiné à Longoli
état d'urgence. Mais merci des barrières à Bételango CTT. Mais à Longoli, l'état d'urgence, mais des barrières à Bételango CTT. Mais tant qu'il y a Longo, c'est pas bar, l'activité nous sommes ça qui on a. Aïe qui bien, il m'a ça malade. Transport aux 3 personnes, bar plein à craquer, mais à préférer blonner ces zones, mais église des zones ratées. Mais il m'a vu ce soir, il m'a vu ce toujours, il m'a élevé. Si cas son j'ai des décisions qui pour ne pas cacher, on a des autres. Non, dictionnaire. On a des autres ma casse. Yo pour no bane ko s'attendre nani ndazwa nini ndingisa ona ya ko pesa population mokano que il faut ba tout bala takashne. Tozana gouvernement provincial Gentini Ngobila. Tout dépend du gouvernement provincial. Bon il y a un mot dit il y a pesa existation mboka direct. Quand son gaz pour nous équiter. Quand son gaz maudit, quand son gaz maudit, gouverner pas pesa maudit, il y a différentes personnes. Mais moi, le plus important est que tout là tu vas cacher pour se protéger pour la maladie. Nini o yoko koloba na bakonzo ba yoko na moment. Cacher obligatoire avec nous faire ta cacher. Pour intérêt tout le monde. Intérêt il y a le gouvernement congolais. Intérêt ngamo personnel. Moi de résider en Mboka za mu pepe. Faut nous protéger. Faut nous couper le mutu moto. Ba kundere jisem ba kunanga des jours mo lekani. Il faut nous protéger. Comment on fait protéger? Comme nous sommes congolais tous on a distraction. Il y a qui aime la distraction. Donc quand c'est à 5 ans mutu nyoso ala takashine, on s'en va avancer. On peut na boire mais on a le kashine. On obligé ala takashine. Merci papa nanga. Merci. Bonjour papa nanga. Bonjour maman. Comment on nani? Comment nanga Médard Lotengo. Ah merci monsieur Médard, to monio lati kashina o lati ngo pona nini? Bon na lati kashine nanga pona ko se protéger pour la maladie. À part qu'on se protéger pour la maladie. Bon pe ba kosu pesa ba poussière ba nini ko to tambo na moto donc casque pe sunga biso makasi. Sunga bino OK. Merci papa. Ça va. Papa, tokyo ko banayo. Tokyo pesa biso avina lelo le général Silvano déjà lancé qui appelle na que o azangi masque ba kokangae. To monio na masque na yo to monde que se protéger malam. Koko pesa biso pour na nini lati masque. Oui, je pense que le général Silvano a raison de prendre de pareilles mesures. C'est pour me protéger. D'abord, la maladie existe. Alors, pour me protéger, il faut que je porte le masque. Alors, c'est une façon de dire ça à tout le monde qui néglige ça, qui prenne ça au sérieux. La maladie existe. Si on s'amuse, on va vraiment subir des catastrophes. C'est comme ça que j'ai porté. Vraiment, c'est pour me protéger. Merci papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Tu sais pas comment on a micro à ma mission TV comme bonne. Comment on a la voix? To monio papa la voix le lona masque na yo to tu koyo kaite sango pesa 1000 sous que masque pour porter masque est comme obligatoire na ville à Kinshasa pour na yo situation no mona on deni malade déjà réellement tout baza obligé bino ka pona ko masquer. Bon baza obligé biso ka pona ko masquer malade eza nango te. Ba condition de zo vivre soki malade ezalaka. Mais là on est déjà malade yango. Malade ezate tozo la tango ka po bazo kanga biso pa la police pour na malade ezate. La police bazo kanga officiel te ba kanga ka pamba boy. Bon na yebi na ngai te na bazo lo baza officiel mais bazo zo pe mbongo ngo izo koma na banque te. La police bazo mbongo ngo ache na poche na yake osala nango makambo na ye. Mbongo combien? Ba senga biso ba 10 000 ba 5 000. Ayi bisa yo eza makambo ko solola. Photo solola. Donc si ko pona yo eza non ola tnoka masque po banga policier kanga yo. Nazo lata masque po nazo banga policier kanga ngai. Malade ezate. Merci papa. Merci beaucoup. OK. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment on a papa? Comment on a Christian Kalambayi? Papa Christian, tout le monde a moto na yo na kashine na malgré quitté si mais système au gouvernement peut information que le ba été comporter masque comme obligatoire décision en ezama malamu pour na biso to ezama be. Bon, on nous a dit bien que protégez-vous. Yango iba donc bango ba konzamo ko habito se protéger na docteur habito se protéger. Ezama bete. Oya boy ko se protéger est lié. Lokola ba komi ko kangilango. Mais est-ce l'année obligatoire mutu ba ko bossa nango. Akoko za nango pe quelque part à tiki a bossa ni mais faut pe ba police ba tie ba kanga biso ba comprendre pe batu, ba comprendre pe batu. Mais ba police ba ko sona ndenga mabe donc akangi mutu ba tie mutu na kata jip ba kenaye.
Mais bato musuba bende comme suba lobi comme nango copie au foot à 5000 francs. Donc ba police yana bité ba police ba comme so comme mo pe na ndenge ya mabe. Ba comprendre mutu na ko kozala nango nazala ke sika mo na déplacer na bosa nyango. Ero kainga na se rappeler que nazaki na mena bosa nyango o comprendre ngai. Mais ba police ambiso comme ya ndenge mabe. Donc a kangi a forcer faut pesa ka 5000. Oh mais combien de personnes à moto? Bato mi balé. Est-ce que bateau sont même obligés bango balata ba masque pour yo moko poza ko s'exposer? Na komona nga mona ena obelela na oza na kashine na ngai eza déjà ti awa. Yo moko moni soko za na ngo rolata. Poso bakangi wana etali ngai te wana bakangi ngana za ko se protéger pour mibe kwa mboka bakolo mboka babito se protéger. Tu respecter tes mesures à ma barrière à 1 mètre. Merci beaucoup. La voix du peuple, quand on est balobaka micro kaka, pour koyo qui sa petit peuple ni oazana ngo bosenga koloba. La voix du peuple et puis ça accès la population s'exprimer. Donc ici awa pour na Italie port ya masque. Oh Sylvana lobela ki yango lobby population ils ont pensé ni na yango. Et on te ko sa papa malgré te proposer pas là ta masque. Ils sont d'accord na ngote papa. Yo lobby ndeni pour na port ya masque. Bon, merci mingi maman na zolo bon moni mutu nyonso nde bazolo bana ba nyonso bazande ba vivre na net nga la kolo bana nga ya kula na maladie ya ndeke na la tamaske ni so ndinga na za sepe na nga nango te vous comprenez toujours na mboko ka ba makambu siko ezalaki 5000 babe komi $10 siko mbongo ngo o ba okangela na molelelo police bakangi batu batina ba jeep ba komi boso bakiti bango siko mbongo wana batu ba opese kende wapi inutile bo ba maman ngo be bisa batu boui que soy bakangi mutu na kashine ou be pele kota chef du quartier ou na sous-siat ou na siat na biso batie ba jana ya nini babe ngaje be ya DGK tu as refutaka mais comment que ba romola na mutu mbangu na robeta ba parti yo to na guerre obeni c'est yo ça nuka tete pour nous zabo ika ba kango ba lyo mbongo yo ndimi nuka mbongo ne kenaka ba zande na mbango olandanga so ba na mbango olanda bakangi ndi bazunga pona za ya pe mai na ona tala ngota ya oliano na zuite boso na somba kashine Nous sommes là, tu n'as plus la cache. N'est pas malade des ads. Et nous sommes la raison des années. Na botama na lingwa la na koli na lingwa la na banda to bandi baba ya lingwa les na 30K ya corona. Maintenant na ti omona te mutakufi na malade na lingwa la. Comprendre? Bati oko sabiso. So malade ezali ya malade na bomo hotel na poto. Po baba to na 30 bana lingwa la batakufa na corona to na 30K na lingwa la ya corona. Mais na bandi banda na mode eza ti na bon vent non on rate famille mole nde on kufi na corona. Batika baje na bango pamba comprendre batika baje na bango pamba soki balingi ba souffrir biso pepe to souffrir bon na ndenge mususu c'est ba ko sa na bango ba ko sa maladie ate yande na bango mo bakinda ba poto baya na ba maladie na bango ezate. Merci beaucoup papa to continuer to so ka vie à peuple zo continuer na ko papa. Bonjour papa. Bonjour madame. Cache ni baba ki bat ba ta ba cache ni yo lati cache ni te poani. Na kashine nga pene eza bo na bela rapema na bela penza pema na bela rapema babi kashine poani pona malade za mboka ti ezalaka malade ezalaka ebite so malade ezalaka kaka namoni ba soda ba sa la tracasserie par-ci par-là wa na 24 eza pona ni pona kashine pona kashine Ongo bila. Et dans le tout n'est pas et ça la congolais. Vous avez tapé si message ni zango bila teza Sylvano. Sylvano waso. O azaki affaire de ça comme la police. Azaki na affaire de ça comme la police. Mais c'est Sylvana ka songo. Mais c'est Sylvana ka songo yo ka to yebisa yo. Vandara na bureau. Ce Congolais n'est pas dans le bureau na yo wana kuna. Congolais ba na corona te. Tu es bien ngote. Yo ka ba kufa pona corona. Naza mwana lingwala, naza pe secrétaire équipe, hein? Na yebiso lelo banda lingwala place banda, ti place suka, hein? Place suka. Tu okate mutakufa. Aya olakisa biso ke mutakufi na lingwala na kola te. Na yebi famille de A Z na lingwala so. Na batu ba ikuti kishatsa sika. Batika maramo basa des atrakasi. Baka onyo so bakangi na lingwala pona bino bobisa eza mascarade. Maman, oza journaliste ta, kene na lingwala bando yebi lingwala place banda kenda na epanga na ko bana olakisa yo. To bando tamula ndako moko ata mutakufa na corona te na famille na biso lingwala to na biso bien. To na biso bien. Eza kuna na bureau fait tiselel côté batu bakufa ba uta rapoto kuna. Côté eza na ngote.
eza nango te ebongo so ezalaki awa bomoni bamarche elandani bomoni ifa tozwela yango kuna bomoni bamarche ya lamuka nde bato bazalaki fula krake yoka moto akufi kuna na corona mais mponi boosala comédie botala to ya dollar touti wapi ya kotala eza dollar tokomi wapi botika corona tokovivre nango te tokovivre na biso na corona sida na corona nini ebomaka maka sida na corona oh corona eza bamaladi moko neti tokolobango neti bafebre rouge yoka kongola akokufa na corona ebomaka pe papa ici ebomi combien si ebomi combien corona ebomi combien ebele otala information te ah Docteur Moyembe toyebaki ozwaki mbongo tikokosa population ata moto akufi na ye te kongola akokufa na corona te bana lelo na lobi tokufa ngo na ndeni kongola akokufa na corona te oyo eza comédie boosala feti sekedi afungola miso eza comédie biso tokotuna yo na manano osali nini oyo eza bazodisekte bamuyembe bango nyonso wana bazwaki mbongo basi kodiserve biso tokotuna mwana papa Etienne Tshisekedi na 5 ans otika na 3 ans otika na 2 ans po ozoprépare élection eza nango te ndenge aza boyaka nazwa yango tokozwa yango te toza nango te siko papa yo olati kashine poani bon nga alati kashine bon mpona koprotege nanu santé ndenge tozoyoke ondimaka ya corona ezali yango olati bon na bis tozozala combien na bis toza combien toi 4 te tozwa yango nde bien ngai nazomona yango te nanu namoni yango te ke moto akufeli yango oyo boye na boye mais take eloko bato bazolobela yango wana nazokomiprotege na kashine yango nde nazolata yango ntango nyonso bakonzi batolata yango mpo ozobanga bakonzi bakokanga yo obimisa 10 000 na yo ofuti yango wana ozobanga yango wana nazobanga nazolata yango ntango nyonso nazolandelaka lwa ya bakonzi nde bazoloba me ngai namoni mutu teke akufeli nano na maladi oyo bango bazoloba. Merci beaucoup papa. Bandeko balandi ya solo bolandi wana ba réaction ya population mais nalobaki bien je l'ai annoncé dès le départ que je ne suis pas seule naza accompagné de Deborah Kusuna Sephora. Tout le monde qui est Deborah Zuma retard donc mettre un peu quoi commenter un tout petit peu avec Sephora Lokondo. Sephora Lokondo, je te salue et je te donne le micro pour nous passer moi commentaire na yo na constat autosa lelo. Merci Maria, merci na bandeko bolanda bino mo bomoni ba image tozali bongo sur terrain pour nos sala musala obino bo pesa biso opportunité yo sala grâce ya mwana mwasi ya bundara pona bolingo ya Congo Bibi Katpinga que nous saluons bino mo bandeko bomoni et que lelo apport ya masque est commis obligatoire na ville ya Kinshasa. Auparavant ezalaki batu baolata lokwa batu baolata te mais lelo gouvernement lobité il faut batu balata ngo pourquoi parce que en réalité malade ezali. La plupart des Congolais sont qu'on néglige des mariés qui malades de ça or que malade des alliés. La moindre de comme ça lobby y a des points intimité que malade à l'hôpital intimité mais lobby y a des points à mon malade. Et ça c'est important tout le monde a maladie mais tout le monde a des comme ça les bandes ba okufa. Ils ont retenir que maladie est alliés mais n'a pas sapé moi conseil na côté bande de police mais comme bazo sala. Congo ça n'a pas surtout si biso son confinement total. L'activité ezala été mbongo esala te mutu nyonso azaki na kati ya ndako mpona se protéger mais lelo ba déconfiné balongo état d'urgence to moni bande ko policienne selon ba témoignage bande ko tozu sur terrain et que bande ko policienne ko maltraiter quoi ko kanga batu nanko 45 000 francs ya kozwa ya amende ezaki to côté zo sepelisa peuple te peuple aza pauvre en toute chose peuple aza pauvre muto boy yanga azate azo bundana moi mukie peut-être na journée du mois 10 000 francs na azo raisonner na tiki moi si yo kangé pozangi pour cachiner ezaki to kota peso 5 000 francs peso 10 francs pour liani yanga na trouble so continue zo mona bitumba ba congolais petit peuple lingi ko supporter soda te pour soda so sa mosana lenge sengele nité azo beta azo yiba azo boma et puis tout le monde peut na ba image de Mike Mukeba ya geste à salut honorable excusez honorable sali geste moko ya kitoko bato ba sepel nango tout le monde na ba image aye alinga ko bato ba mona été aye apesi ba masque o bomoni biso pe ba journaliste to profiter to lati pona ko soutenir to bénéficier pona ko soutenir peuple alors ça bongo penza constant to sali na nzela et puis merci. Mais c'est vrai le Kondo to le baké au moins batu lelo ba respecter moi le bana
Yo monité nga moni vraiment que bato ba respecter. C'est quoi ton avis par rapport? En fait, bato ba respecter, la plupart bato ba respecter, ça pour ba respecter pour na robanga malade. Bato mususu ba lo ba respecter pour na robanga bakanga bango. Bataman. Ba lo bitina baka soko ke na société za 45 000 fois na cité 10 000, 5 000 selon ndenge ba moneli yo. Donc so za monta ba be ko zora mo 40 000 au futa mo 20 000. So za mutanzela ba be ko zanga 5 000 fois na pocheté. Donc en réalité malade ezali. Comment na mutu akufa to te la cité ke malade ezate. Poti tango mokonza mboka zo banga zo loba za ko insister, bo respecter ba gestes barrières, bo za na cache neza pona ko interpeller ke malade ezali pe zo ko bo mais ça ennemi mo biso to yebité to so mona te mais à travers bande quoi à travers ba kondi ba spécialité ba zo mona ke malade ezali biso pe petit peu faut to respecter ba mesure wana. Oh monité ndeko moko alobi abi musalo Silvano azui faki gouverner andazwa. Musalo Silvano azui faki atike la gouverner ngobila ndazwa mais esali bien ndenge général Silvano a telemi penza batu nyonso bayoki mela bo constater bandeko ndenge totie bakash ne biso nyonso biso ko to bénéficier c'est toi kalingwala tel ngeza ndenge omonite et puis maman Marie eloko moko peuple azo senga lobi boye casque zaki masque zaki 500 francs mais lelo bandeko bakomi ko tia 2000 francs pona ka ba obligé yango lobi lelo mutatie na 2000 francs et que ba o bazana mbongo basunga petit peuple azana nzela petit peuple zaka o azana ndaku te za fazer o azali banda mutu azako ko propager malade na facilité boy ko sunga bango na ba casque wana et puis ko bomba bango parce que malade tozo mona te to éviter o retene na za malade na za maladie mutaliboma ko pas causer la maladie place à simbe za infecté ozomona il faut qu'on soit ba mesure on zaka ba mesure barrière te ba mesure de protection il faut les dire ko longola on mieux ce ko sala ke et apporter maladie na mboka et pourtant tozonga juste na confinement totalité c'est ça confinement total et bon ma biso nazo yebisa yo so to sala tazote to zonga lisusu na confinement pour jusqu'à là ba lutter que maladie sili ba pesi biso ka ande accès yo sala ba activité pour monaki économie exactement bato bazo souffrir babité to mais ça peut vivre nango to respecter ba gestes barrières cache nez distance à 1 mètre ba de mona donc mutaza musika na ndenge nayo. Merci na honorable Mike Mukeba pour la geste biso peut bénéficier merci beaucoup bakondi à la police général Silvano mais quand un peu kota la ko réglementer pour na montant ya amende ba place mususu ekomi nango 45 000 est-ce que na mbela obino bakondi alikolo bopesaki il a fallu ceux qui bakangi mutu pona cash na futa 45 000 question mark est-ce qu'il faut mutu futa 20 000 40 000 question mark je pense que ceux qui au moins 5 000 et koki kozala très important on de comment ka yebisinga bi mama ceux qui mutu akoka kosomba cash ne 500 francs te a futa na 5 000 20 000 45 000 nengeni bon mais quand peu kota là de l'autre côté abino pe ba kolo mapinga e kosala kitoko tokomi na suka to chité na biso ndeko Sephora mama lo basuka pona bandeko bazota biso le basuka eza peut-être juste to respecter maloba ya chef de l'état to respecter ba geste barrière to linga te to mona o komeli bandeko na biso libanda to kufa ba 10 000 ba 5 000 poto ndima ete malade ezali to sa chance na chef de l'état sala makambo amoni bandeko pe ba olanda biso oza ministre oza na to tangi kombote to landa exemple ya honorable Mike Mukeba ya ko sunga petit peuple atana moi cache na désinfectant et sala bango bien merci beaucoup. Merci beaucoup ndeka Sephora Lokondo alobi to sungana ngai o naza makoke belé na sombi ata carton moko kashine na ke na tikeli bandeko na kwa na nga na circonscription nga ekosa kitoko makasi soki bosepe na bilili ya lelo bopesa merci na le caméraman intelligent lui on l'appelle Voldi Ngituka. Merci na Voldi institutionnel. Merci na Voldi Ngituka c'est ma caméra merci na Derrick Elukeba merci na Sephora Lokondo merci na Deborah Koussou merci na Bino Baebo Landa Kibiso la madre merci à toi pour na coaching merci à notre RC Patrick Kitoko aza Kitoko pour na babuna Kitoko pe ba téléspectateurs ya Kitoko ndenge to message koloba to kutani basima soki nzamba ete au revoir. Ma mission TV, le miroir du monde.